tomoni président Félix abengi ici ba congolais nyoso tomona ki Jean-Pierre Mbemba tomoni Batuli Kwebu tomoni Moïse Katumbi tomoni ba congolais nyoso basala ki wana sko kitengole soki eza idée na seka sa idée moko ya malamu. Évolution, il y a consultation, n'est président, ata yo lobby qui est ndimaye taza président mais to lo baraka que président Félix na nenga zo consulter ba congolais nyonso bengi ba congolais nyonso ba ya pour une évolution à Congo zo monande. Tout ça c'était témoin. Oui bin c'était to loba. Oui bin c'était voilà. To lobi que c'était ko loba. Suka suka la moto komi wapi. Pour yemoko soi-disant président et lo kamalamu yate. Si on a personnellement dans le banin, pour ngati ya zalaka na ngana ibla été que la président. Ya mbote mingi bande ko balandi émission to solo la pona Congo. Nabi que vous allez belé au bolingaka émission avec votre humble serviteur R Zumba yo, journaliste à l'équipe on a tozaka awa toye awa lisusu pour la kozonga ko solo lisusu na ba combattant awa na Djobura na Afrique du Sud na Kermer awa ezali siège oyo ba congolais nyonso ya diaspora ba yaka awa pona kozwa ba information pona koloba o nini ezoleka na mboka Congo. Eza songa mingi ya ko présenter bino émission oyo na pesi mbote na bao nyonso balingaka ngai vraiment bao basapota ngai maître Ramsès Kilo à Djobura na pesi mbote sans oublier le sénateur à vie Prince Sassa Mohamed Moleka le seigneur de la ville Jomodango Jokaski Kaspey vraiment na pesi mbote na faida Kapinga to yambi moko ya ba congolais na bi que réalisateur zo fongola déjà na boina présenter bino yé na vana na ye to avant ba élection to zala na ye to solo na ye belé le losu to zongel na ye to ça une émission 2 ans yango 2 ans passés le losu na ye ko zongela ye po na tout na ye après 2 ans ba élection ezala ki après 2 ans to après une année na ndambu Congo ezo kende wapi mbote ndeko mbote boni malamu boni yo ya kimi ezali Mikole Belé hein. Il y a Michael Belé, Tozala Inayo avant l'élection, Tozala Inayo, Nenge vraiment élection et les cas qui évolution Mbogezo Kende. Bon, évolution Mboge Kende bien te, Mboge Zana Creek. Mboge vraiment Kende bien te. Le bague congolais ou ya zo monate soki ba congolais so batie bango banda ya mwindu na misu na bango ba monate Mboge Kende bien te. Mboge zo kende bien te na ndenge ni ba congolais ba lelaki te masgo bino tout bozaka masgo ye wana kenda Kabila kenda lelo to tikali na président oyo ba votaye oyo congolais aleka na vote apona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Omoni eza soni mingi po ndenge ba congolais ba olobaki to bandolo ba Kabila masgo. Au monde là ba polo belé na ndako ba polo ya Kabila là tout ça ba manifestation wana ata ba nanga kutambasi ba makambo eleka na Congo pour bana na babutamia mais makambo eleka na Congo bilo bolba Kabila kende mais dadi Kabila kende te système ali système de jeu oyo esenga il fait ça la ton Kabila Masgo, président Félix Alekaki, alors majorité parlementaire, sénateur, Izalaïka na FCC, Yangoanande, coalition wana et Salaki bien, Congolais Balinga qui me bino awa, Libana pourquoi Bolingi au moni, tout ça la émission des ans passés, Yomoko le biango, mais tout le bail qui est tout ça sur témoin pas batouté, batomokilo tout ça bon ba témoin mais nzete wana tout ben nzete wana koloba. Tout ça quand c'était témoin. Oui, bien c'était tout le bas. Oui, c'était voilà. Tout le bien c'était koloba. Suka suka la moto komi wapi. Pour yemoko soi-disant président. Et le kamalamu yate. Si on a personnellement dans le banin. Pour ngati ya zalaka na ngana ibla nga été que la président. Oye bete neni oza congolais, congolais nyo sebi que c'est Félix qui yazo gouverner. Te wala ngana ibla ngote. Ezanga. Wana opinion na opinion na ngana ibiete pona utikala oyebete wana eza opinion surtout ya batalamuka te na mutalamuka te na bunda pona Congo yo bunda pona Congo na bunda pona Congo l'air na sima ya papa Etienne ezala eteke na muto IDPS bo pona bandola de idéologie na ezala eteke na membre IDPS
Évolution, il y a consultation, n'est président, ata yo lobi ke nimaye taza président mais to lo baraka ke président Félix na nenga zo consulter ba congolais nyonso bengi ba congolais nyonso ba ya pour évolution ya Congo zo molande. Wana plaki tengeso. Plein Kitengeso. Kitengeso esani na kati. Oh mais ya mouvancete, amute un perte. Wana plaki tengeso. Ngala moni ko to place ekende yate. OK. Bon, qui n'est nulle part. Nulle part, tout le monde, président Félix a bien ici, bah Congolais, tout le monde qui Jean-Pierre Mbemba, tout le monde Batuli Kwebu, tout le monde Moïse Katumbi, tout le monde bah Congolais, tout le monde qui wana sko qui t'engole ce qui esa idée n'est-ce que ça idée mora malam. Ce qui bon, yo le be au monde bah Congolais, tout le monde bah Moïse, au monde bah Jean-Pierre Bemba banin yango na teke longo la crise à Congo. Bon crise à Congo kolongwa nini e kolongwa la nini crise à Congo alors poto sangana yango wana ke poto to ke na nzela moko ya malamu ke Congolais se retrouver à sa place na e. Mais yé moko soi-disant président na yo partout à Kenya lobi ka sa fidèle na Kabila. Mais na bango na Kabila na batikanité. Plan là surtout ba sala na sala ngo eloko mokote et ko aboutir na rien. C'est le to sala ngo eza problème à Congo la télé ma révolution ko balaye bango surtout. C'est tout. Balaye na fachi. Bango nyonso. C'est que Congo la comme na mobulu to lingaki mwana mboka musu to balaye lisusu. Mais na lobi ngala benga bango bato tout. Ba lié à Kabila na benga ba nya Rwanda, ba Rwandais, ba lingi Congo te. Baba Rwandais, balingi Congo te. Au moins les hommes se sont effrénés, au moins makamba minyembwe. Makanya minyembwe nanu silité ayoko beta sou balo. Au moins ni na minoka batu makamba minyembwe sili atabino bo lobelango te, atabino mo bapanzi sango bo lobelango te. To lobeli yango trop président fait ça dans mon ordre makamba minyembwe. Ba pesa mot d'ordre ezala mikanda ordonnance ni na signé. A signé ordonnance poto yebango. Il y a le bika na munoko. A signé le côté. Bon non de naïso ils sont le côté. Et ça na le côté, ça na pouvoir té. Ça na bateau de commandement té. Congolais to bosanata na bateau de commandement té. Ça n'est rien. Merci beaucoup pour moi. Bomoni aiza yako ineza robeba na mission la bino to solo la pona moka Congo. Consultation balobi nengeza ke soko koti au soleil na mokonza po bimi kuna enveloppe. Ça là normal à soutenir bande ko na biso pe politicien. Bongo ba maman ba na ba hôpital, ba so ba kangami ba buta bana ba kangama na ba clinique. Mbongo wana fala ke opesa bango ba kiss partout so ke na est kuna batu ba so kufa. Soko zo pesa mongo soko keyo pesa a pesa enveloppe mais atalon makambo na est ba réfugié o ba kimaka Angola o ya kamona ensemble bazonga ba na place olala te biloko ya te mais mbongo na pesa bango pona ni atali bango na mte wana ba distraction na moni su bato o mona te bo tu na makambo a passeport est-ce que makambo a passeport vraiment eza problème pour la Congo. Te maman passeport ça n'a pas problème pour la Congo babi pour na ba congolais belé ba congolais ça na passeport ils en ont $100 photo di makamé président de la République mais $100 pesé belé passeport il y en a combien en Afrique c'est ça passeport il y en a combien yo na billet moko autre passeport $100 mais salaire coûte ya bato ko $100 te. Mais c'est normal passeport ça na $250 $300 alongo les $200 congolais ont di makaka été na kotika la kondima te. On y mettait pour la ligne. Ça n'a salaire à battre. Mais salaire à m'enseigner c'est mataki déjà. M'enseigner bah foutre ma bien. Ils sont moni grève à m'enseigner ma sali. Et comme ça papa. Et au moins makamba Congo et comment pesa mutu passe. Makamba Congo pesa mutu passe mais tokotika été ti bango mi balé na Kabila faut bakende. Et comme ils sont fait Fachi Masgo. Mais là Fachi Masgo. Mais blocage tout comme dans lelo. Yo yebe on te za Fachi. Hein? Pourquoi nous Congolais bobo ça la facile pour Kabila contre mire yo bien que Kabila contre mire ce qu'on pone Fachi ayebi pour élection vraiment tu dis que élection des salama élection mais candidat la bango elle a qui Fachi que Fachi a passé c'est tout
Mais Congolais baki yango te facho mo na ba marche ne bela telemela bango aloba ke soki boyebi makambo Kabila propose ngai mais boloba te. Oui petit mo kazalaka wa ka l'air to bunda ba combat ayebisa biso albi vie élection ngana à côté kuna élection ndenge ke élection ba opesa mino présidence mais ben institution bo zwangote makamba loba 3 ans passés yango yegosala consultation ndenge zoleka peuple azoze la Martin Fayulu aya pona yo en tant qu'un citoyen congolais aya to aya te mais soko ayeta za congolais so amoni ke makambo etambola te il pe ko ya te opesa Chilombo babeki soko avandi Moïse Katumbi obokele ba frère bango to ba corrompi lelo Moïse obobenge so corrompu na zongisa ba image na yo na zongisa lo ba image zongisa ba image oya yo lelo solo ba na zongisa lo image yo kana expliquer sikoyo ensemble en Afrique du Sud ensemble de ça en Afrique du Sud ko batu ba yebakati mutu tout abando ke ensemble aki na tendance na atana oloba yoka na oyebisa yo edo président edo azana kin azo soka lande miso yoka onga na oloba na yo to bando travailler kaka na edo emoko on travaille ensemble au niveau yoka to zalaki na edo mutu tout bata IDPS balaki bata MRC balaki batu ya Ngwanda balaki do UNC balaki donc ba tendance on est là qui ndengwana ceux qui sont ensemble pour bando so autorisation pour nini ni pour moni mboka o e bloquer ka ba combattant nini to ko se sous ba autorisation to e biango si on a niveau ensemble les réaki yango mto bando autorisation mais muto to bando ke ensemble ay muto ensemble te mais to ba moni bino nyonso ba combattant c'est que boza bana ensemble non yo ke to moni na drapeau ensemble to moni non to zala ki wana loko solo ba eza oyo eza privé ou mais ton peuple so mona yo mona ke boza ensemble privé te pour ce que bien là toi qui na tout la nini na union building na union building ba polo ba drapeau ngam to na le nango na peko kabola mbongo yo mtu andoka te ngala tika ko kabola mbongo te tu vas ba mode jamais jamais on a lo bango ba lo ba jamais na chelo image na yo no kabola tumbongo na image ata lobby ata oko ya na palais yaka na kunanga ngakuna na ba image banda kumba bandeko ya émission to solo la to rezo sous deuxième volume to yana ndaku na ye ngala ko yana ba élément nyonso na rocha na la kisaye oyo ye asala pe ye asala monde de la fin na émission na biso le pona bandeko eza émission za sentiment mais tango nde eza nde mukuse vraiment bo excuser biso matoko yana deuxième émission deuxième volume na biso poto solo la lisusu vraiment pour na Congo consultation oyo na ndenge zoleka congolais alingi to leka na transition to coalition FCC cash et continuer pendant 5 ans au monde bato tout ba okenda consultation na race ba faible ba corrompi au monde ba esclave bango tout ba esclave ba rwandais bato tout ba okenda ba esclave ba rwandais mais INC na ekete na lobi bango nyonso tout na bango okende kuna tout eza race ba esclave ba corrompi ba rwandais do ba travailler na ba rwandais et quoi aboutir na rien problème la so révolution to benga na bato wana nyonso tout c'est tout parce que ça simbi o sepela to sepela e ko simba wapi ba rwandais a papa afdele ana na Congo elo ni bobo sana afdele ana Congo omoni olobi ko za na ba image olobi wana ba image OK na ko pesa image moko ya Vechichi ya Vechichi ba maman ba kino otala Vechichi ba tuni poni na armée Vechichi alobi eza facilité ba militaire oyo ba msusu ba alaki bazali ba sous-lieutenant ba vanda Kabila 18 ans pour la kozwa bango eza facilité Vechichi moko azoloba ezanga te a comme si bango ba colonel mais ata armée yango ya ndenge nini tout ça na base awa bato abeta masolo o Chilombo atindi basoda bake Egypte
ba en Égypte formation il y a 6 mois bozongi boa ba bodyguard ba ata armée ango il y a 6 mois ata armée ango ya simanda kaka awa porte-parole et armée o atindi 22 000 hommes na est ba 22 000 hommes ils ont combien de bâtons sur guerre moi SSI là. Mais tout le monde a maman Olive partout au tambola azaka kana ba moura bazaka boy ba simbi ba arme Kabila yo wana zaka na ba moura sikoyo qui dirige Kasibino boloba ki kaka awa boloba ki ba désarmer Kabila kaka et voilà to sala no émission mobimba pona yebi yo lobaka bien sur ya makambo wana ya maman Olive tomoni na este boye tomoni maman Olive otamba ba mour rebelle tomoni maman Denise otamba na ba mour rebelle sikoyo première dame aza nani. Merci beaucoup monde de la fête. Première dame maman Olive. Ate maman Denise. Ah. Première femme hein? Aza maman Olive. Monde de la fête. Système Kabili. Batio aux étiquettes bango ndem to ba diriger. Mais ça la place nanga ye moko aloba ike soko coup de problème akene ko consulter nani Kabila mutu asali 18 ans abomi ba congolais ideni na bien on peut ça yo mo za la place nanga. Yeah, merci beaucoup Mandeko nyonso vraiment bomoni za tango émission la biso komi na suka vraiment mot de la fin na bandeko nyonso oyo bazolanda yo po to sukomi. Ba merci mingi ba peuple congolais partout bozali bozalande ba congolais bozwa tribu botsango à part Congo pour nous libérer Congo eza makambo ya tribité bo bunda etake ba congolais ba o ba na kisasa bo bunda etake ba congolais bozala ba fanatique ba leader te pour ça toza ba fanatique ba leader o ba président parti bango ndem to ba cotisation na ba erreur oyo congolais peuple congolais telema bunda etake congolais ko bunda te sima leader na yo mot de la fin na ngana la ngango. Ya merci beaucoup bandeko balandi émission na bino to solola pona Congo to komi na suka bomoni émission ndenge leki vraiment bo aimer émission bo partager yango bo s'abonner massivement to kozongela lisusu awa toujours place ya ba combattant place oyo bandeko babundaka pona Congo na biso vraiment na pesi mbote na bandeko nyonso le général Cliff Kakesa na pesi mbote na pesi mbote na Oscar Chibangu na pesi mbote na Mohamed Moleka na pesi bango mbote bango nyonso balingaka biso. Restez toujours branchés sur Sheraton Télévision. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.